Événement. Grand événement culturel na ville à Kinshasa. Wapi, na showbiz, nanou et salamate. À l'occasion de cette année d'existence de Bellard Production et Bellevue TV, l'équipe complète de Bellevue TV organise un événement théâtral. Et, na thème nango, les ouvriers. Batunion so barosala. Ba Bellevue, ba Gesho, ba Dacosta, ba Mamani, ba Marie-Jeanne Bolele, biso ba oyo ba Serge Torozala. Boya et belé. Somba billet na yo na place VIP, c'est $30 seulement. Somba billet na yo na place normale, c'est $10 seulement. Le 29 mars 2025, il y a un seul événement. Un seul événement culturel. Boya et belé, bana lemba, bana ngaba, bana matete, bana kingasani, bana kisenso, bana masina, bana kimbanzeke, bana bumbu, mon village natal, bana ngiringoto, bana kave, bana kitambo, boya et belé na showbiz. Boya rotala les artistes que vous aimez, oyo bandika na Bellard. Bongo à l'occasion de 7e anniversaire ya Bellevue TV, ba bongisi mo bangé événement, un événement culturel à vous couper les souffles. Boya, il y a beaucoup de surprises au Bino, pour soit Pépé, Bogotala. Allez, fais ça, bisous. Banakin, à l'occasion il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV, Bellard Production invite tout le monde ce 29 mars 2025 à partir de 17 h. La présentation du spectacle monene au Babongisi pour na ba mournier sur théâtre, mournier sur CPLAga na Bellard, mournier sur CPLAga na Bellevue TV aza invité na showbiz ce 29 mars à partir de 17 h. Boya komona ba scénario obo vivre à la télévision, boya komona en live. Boya komona ba acteur na bino, Bellevue, Gesho Ingange, décor et tout le monde obo sepela na bango bo komona bango jourwana à partir de 17 h. Mise en place terminée. Billet oh balobela su makamba billet parce que ça nango na prix ya muke, na prix ya dara. Na place économique, ils en a $10. Na VIP, $30. Boya, boko sepela. Ndeka bomona bango na TV. Bo sepela. Boya ko prêter bango main forte. Baba ndeko na bino. Pour la première fois. Spectacle ya Gaillard. Spectacle ya Mousouni. Avec Bellard. Bellevue TV, na Bellevue Moko na pointe. Boya, vous prêtez bango, main forte, vous allez désuter. Tango mususu, ngamo pe wabino, na gozala. Na okitaka uniquement, on a rotala, na participer, ndeka boyebi ndege zalaka. Encore une fois, Bellard, Bellevue TV, allez de l'avant de la part de ton grand frère Fioti Ngoma en direct de Sweden. Tokuta na biso nyonso le 29 mars à partir de 17 h na showbiz. $30 place économique, $30 na VIP, $10 na économie. En direct de Sweden. Coucou la famille, banso ba sepelaka na théâtre, nyonso o ba sepelaka na Bellevue TV, nyonso ba sepelaka na ba acteur na bino ba ozala wana, ba actrice na bino nyonso bino bolingaka ba ozala wana. Famille bota mobimba na bengisi bino nyonso ce 29 mars à 17 h à showbiz. L'entrée, il est à $10 pour l'économique et
30 $ pour le VIP. Non, c'est la binoana, c'est 29. Je vous donne rendez-vous, c'est 29 mars. Tokutanawana pour Ngamope dans Zalawana. Donc, veut dire rendez-vous à ne pas manquer. Spectacle à Kafu Kafu avec Belleville TV. Signé Bellard Production. Donc, Toya et Bellé soutenir nos artistes. Ba fanatique nyonso, ba artiste na no nyonso bolingara, ba ozalawana. Je vous donne ce rendez-vous à ne pas manquer. Et n'oubliez pas, réservez déjà vos places. Les billets sont déjà en vente. Hâtez vos places car des places sont limitées. Donc voilà. Topé Sibino rendez-vous ce 29 mars pour CPL avec ce spectacle. Tobombeli Binoblo Kitoko, ya Kafu Kafu, ya Mumbamba. Et je vous attends ces jours-là. À ne pas oublier le 29 mars à 17 h à Showbuzz. Tokutani Kuna. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de V52, la mignonne officielle, voilà, moi votre humble servante Maman V52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir, car que vous servir c'est vraiment notre devoir, la grande famille, je suis très heureuse, je suis très émue, ma queen Sarah, maman qui me pardonne, Mamie, je suis très heureuse de revoir encore nos artistes comédiens. Oh, déjà, sala penza musala et puis sala kamusala. J'espère que sur dans ma vidéo précédente, nabiso a nakati ya B52 bomona ndoko nabiso metapinga. Abeyaki asuitaki babiso mninga oselo kamalamu faut toujours ko féliciter Kento ezarabiente. Kento ezelo moko yamabe. Ah, chez Belleville TV, Nyon se zala toujours ya monsuni famille bota to zala wana te pona kwa ko luka ko étouffé grâce à Batu to pona kwa ko luka non maman abiso Bellevue ah maman monte mama lam ana monte maman ko boboto ah a besoin mbatu nyon so oba tout autour na eba sanine bazala épanoui donc voilà. Non, j'espère que tu colanda papa Nabiso Serge, un bon papa, je l'aime beaucoup, hein, papa Serge. En tout cas, Soko Oyo Kanga, je vous aime de tout cœur. Moi, maman V52, la mignonne officielle, vous jouez tellement trop bien. Je me dis, pourquoi tant que nous allons à qui nous avons occasion de jouer dans le tableau encore. Mais je sais que nano est silité. Peut-être un peu le Vénère na Showbuzz na matata toujours à moi tableau moi on papa Serge et ça la penza plaisir ya makasi. La grande famille, j'espère que tu kolanda papa na bisofio tingoma. Un bon papa. Papa oyo toyo kaka ata na ba nonsense te. Toyo kaka papa wana na buzo bati. C'est vraiment un papa, un tonton qui se respecte. OK? Papa moko o eza que bate belé bazwa bakena na panaye bate belé o balanda ye en tout cas bazala jamais déçu. Un grand merci vraiment na soutien à artiste nyonso batu nyonso o bazo soutenir Bellevue Télévision peu Bellard Prod pour na 7e anniversaire na biso ezali le 29 mars 2025 ba depuis 7 ans ça s'est fait na Showbuzz wana place on de babengangwe place économique. Place économique, te place na biso batam mvutu 10 $. Ngala osomba place à 10 $, sina lo baki na livia ipite na za ba série belé. Mbadi. Kima king kaka. Ngala osomba na nga place économique pokuna tozaka boy. Kaka boy, abosuni. Venez rendez-vous encore le 29 mars 2025 na Showbuzz tokutana na biso tout sepela tokutana ba artiste na biso otolinga ba mama Kalunga ba Grace ba Aïda ba Da Costa ba décor, ba Marina là-bas, ba mama étoile, ba mama top, ba mama Milo. En tout cas, ba lobi jouana et ozala mbutu. Ngala banda komona mama Milo mingi na lemba wana na elila. Mais ça fait un bout de temps, ça fait je crois déjà 13 ans na mona ke soute mais na mon vis-à-vis boy. Donc abonnez-vous massivement sur B52 la mignonne officielle, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Ce qui est sous Christ azongite ngana bisoto kutani na mikolo mikoya to bossa na rendez-vous na bisoté to qui déjà teaser
tozwa qui présentation ya acteur na biso film na biso lelo déjà 16h30 heure de Kinshasa tozala wana libokema pona koyeba na ko accueillir mon aîné film moko le na tali teaser na ona bi nzamenanga mon aîné biso bana liboso na vie biso bana liboso mon aîné balimba te ya biso nini biso bana maboso tolo bango no bo na lingala biso bana maboso balimba te ya biso nini en tout cas tozala wana bien prepared tozala wana bien préparé pour recevoir film na biso mon aîné. Voilà la grande famille de B52 la mignonne officielle tokuta de ngana bino na mikolo mizali koya. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yangwana somba produit oyo. Soki omilingaka. Pe olingi libota na yo. Olingi mobali na yo. Olingi bana na yo. Te okozanga produit oyo te. Yangwana yoko présenter yo. Produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botita la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh, 0. Le bezala kina 10 52 au Bongolian. On a 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.